ensemble Ingénieur Bellon tota mo ndaka mama to boneza petolek na valide yo valide ndako eleki ya yo. Mais où est minene na monia ote? Puis on minene zomola te bungi. La famille mususu ba respecter mingi ba personne vivant avec handicap. Mais en ba famille mususu ba mona bana no ndire bandoki. Mais batu o baza ba vision o ba batela bana wana bana na basaka bana ba chance. Pour maman Sylvie na pese ba mbote belé, na pese vraiment ba mbote belé. Aza muninga na nga ya bo mwana ye moko ayebi. Ayebi makambe belé to sala ensemble. Abe die donné qui simbila nazo senga aide pour na vélo nazo tambo na weza bien te vélo o ya onde sunga nga pona osala makambo nyoso alors na somba ka $380 na za na makokite ya ona sengi na yo okwa kusunga nga pona vélo Sylvie yaka Sylvie na natonya wana posa bolingo Bamelike balobinga no tobetatu na planète Vénus Mars CP Jupiter Ousmane bama baba tata bama bande ko bana mikolo pe baleki boy baketo wana site ya sika to wana site na biso ya sika na kombo ya Sylvie Mode TV officiel bobuka na te boya ebele ngaja na sila s'abonner boya ebele bobuka na te to sengi bato ba s'abonner ya mingi na Ezakaminga son père Bissot de Buno et représenté monsieur le Léon à Sylvie Mode TV officiel. Je pense comme d'habitude ça a toujours émission Bissot de personnes avec handicap. De l'autre côté on a quartier Salongo précisément la commune à Lemba. Toi j'ai un salongo tu veux que maman encore je pense que comment peut redécouvrir Azanani Asala Kanini et puis le pour ça missionnaire à Elubu. Comme d'habitude, comme chaque vendredi, chaque fois, parce que dans cette émission OTB Lubu, qui commence les handicapés à Lambakande, ça misana bango, je pense que le su pour mon ndenge maman biso à Kolamba, à Rosa Mosala, ndenge et sengeli. Comme nous avons toujours que handicapé, ezali makolmeza mututé, il réfléchit, peut travailler comme monsieur doit. Donc handicapé par exemple sur Rosa Nyos OP valide salaka, à Rosa Lango. C'est pour cela, maman s'il va bien qui biso sur le terrain awa, la commune Lemba, précisément la quartier Salongo, dans la quartier Salongo, dans le centre commune Lemba déjà, il y a des qui ensemble. Ingénieur Bellon Kolama accompagné toujours des ambassadeurs représentant légal de maman Jean-Pierre toujours ensemble maintenant awa to avancer na Ingénieur Bellon poto comment nanda ko maman o to ko tala mokolima lelo. Maman Sylvie Mode TV, Ah, maman Sylvie. C'est ma copine. Vraiment. Maman, allô. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ma copine, ici, ah bon, vraiment.
Ah, ngapi ka émission? Tu vas habiter vraiment dans salon. Nous c'est émission et Lubu. Ayo. Tu vas qui n'est bandelier, na entrée na biso sur l'avenue. Adoro na katanda kwa mama, to tani mama Adolo, mama Adola boko copine mama Sylvie mbote kuna place zali. Et là sur le terrain a pas maman Adolo nda kunae. Nde abi to visiter nda kunae, c'est pas dit qu'elle handicapée ko travailler. Qui vous a dit ça? Vous avez informé qu'il n'y a pas de travail. Handicapé, bien sûr, c'est ma colle, mais tout réfléchir à ma colle, ma bogue salaka. Des mamans bien investir sur une propriété, il y a mon connaît assez missana. En semaine, je n'ai belon, tout le temps, mon maman, tout le monde a pété, n'a valide, yo a valide, d'accord, les qui a yo. Ok, ah, waouh! Vraiment, allez chez ma maman. Vraiment. Donc, ça, ils vont passer mes saignes sur eux. Nita fizika unazana umale mane mekato salaka. Yaza mtumata kwa video na katimite kachimwa oreye. Omunye bongana. Yonela. OK, vraiment. J'ai vraiment une propriété. Est-ce que ndako valide surtout pour na chambre de mon aboué. Tu habiter un handicapé comme ça à Nyonso. Il est capable de faire tout. Ça non maman, il y a bon côté. C'est ça bongo. Il comme ça Nyonso. Na c'est quand tout moi là moi sur les c'est dans mes devis mata boyede mais ça m'a pas obi balé. Ah, mon suko. Ça c'est pour cela, vous négligez les handicapés qui na banda. Et ba famille parce que vous allez vous rejeter ba motivation important. Après réfléchir, tous les gens de votre habitat, à ce niveau de sous devoir, mais handicapés. Maman est handicapée mais elle est simbe toutes les choses propres. Est-ce que binu ba biso za kimtia ça valide? Il y a eu ça rapport pas oui. Tu peux te sauter au kosuko souté. Tapi gini itu dah. Alors, maman de l'eau, on a aussi le boulot manini. Bon, tout qui est là, on sait tout à l'heure. Ngai, pour dans une salle, il y a une salle. Il y a un boca wala. École ni wala. Biso tout ça va bon. Bah tu as lac maïdo. D'accord, moi Allez bah. Itu no. Vous pouvez passer. Ah non. Oui, bon.
Alors, bande de copains, l'émission Bisso a été trouvée à Wenze. Tout justement, dans la station Salongo, dans le quartier Salongo, tu as marché dans Maman Dolo. Alors, ça là, marché na yemo comme dans Simbete Moraza marché na yé. Pour dire que des personnes avec handicap, à quoi lamba, à quoi ça, ça là yemo comme. C'est pour ça que tu es sur le terrain, Bisso tu as imaginé, dans ça Wenze, dans lamba pe journal de l'homme ngai. Na mambiso ka na kati et puis ça goule lo. Alors, tu vois maman, na kati ya ngai rocha na kati. Na hôtel aubergine. Na hôtel aubergine. Na mbisa ukambisa ukakana na sombite na linga mingi kosala ngai na na pilipili vert mais o aminene na monia ote pilipili ya aminene zomola te bungi donc toza déjà ça la ngai na système ça la kakawa et puis ça mène bon mono ka nzungu. Alors, on a biso à tout d'ailleurs déjà maman de l'autre déjà à Nandakou, tout Wenze, na station Salongo, tout près station Salongo, bah pour je pense que bien Salongo na Lemba, sur un quartier où bah tu n'importe biango, puis bah bien avant de sikawana. Tout ça déjà maman lamba le nenga bakinga ingai, tout le monde nenga tchana, on sabe piste na ingai, on a simbia, mais maman ingai, on me met ingai. Vraiment tout ça déjà. Merci mille na bah tout tout oyo, bah toujours ensemble, na maman Sylvie mon suivi, bah tout association, mais sur la baie dit donner qui simbila. Na famille Mbanza, ma Brigitte, maman Anne-Marie, Félicien Lutumba Mbanza, papa Prosper, maman Nelly, tout, papa Gédéon, Tsassi, tout, vraiment, c'est toujours chaîne Oyo, persuasion Oyo qui est toujours le bosso, dit tout ça, l'émission, toujours chef de mon angoa, tu continues à cuisiner, pour moi, ma caméra c'est passé. Alors, bande de Kobalandi, émission, Sylvie TV, comme des Ndako Awa. Tu peux cuisine à Maman Dolo. Maman Dolo, qu'on rappelle, nous avons vu à Sylvie TV, c'est le Roland Banini, puis Bépis, nous sommes et le bon Noël est là. Et le bon Noël est là, on a préparé dans ça l'angaïngaï, on mélange on a aubergine, et puis na tomate yambouma, on a mis que ça l'angaïngaï, na tomate yambouma, on a mélange on a tomate yanzanzate, et on dit tout ça l'élo. Et puis na ba légumes na tia mi ba piment vert na nga piment ya rouge ti na sala mbisa uka et puis to liango na makemba to kalinga pêche pour na bandeko na Rodrigue na Belon na Jean-Pierre na sala la bango pêche à part. Qu'est-ce que Ola la façon de se lamba normal to moi différence c'est na oyolamba. Bon, yo mo goûter kaka. Yo ndem to tsaba point. Na moi na l'obésité, atam si o se perdre côté. Non, juste c'était que et makito do ima denga ngayo déjà vitamine bien. C'est pour cela tout le monde
Tout ça, quand Elubu, non, pour tout le monde, plaisir de voir dans Elubu. Tout ça, on habite. Habite qui est pour vous montrer qu'une personne handicapée a qui ça moussa nyonso. Tout le temps, maman de l'oti, na Wenze, tout le temps, bolinaye, à sali Wenze, yemoko, tout comme un d'accord pas zola, mais dans la cuisine, pour dire quoi? Tout courageux, bah, aux handicapés, tout courageux, bah, aux fatigués, délaissés, abandonnés, tout courageux, bah, parce que capable de savoir qu'on y soit intellectuel, basali, donc comment tout réflexion, basali, pour être négligé, bah, maman de l'eau. Mi va négliger bino pour na nini va négliger bino na famille na bato baza autour na bino. Bon na habité hein mais eza ba famille mususu ba respecter mingi ba personne vivant avec handicap mais eza ba famille mususu ba mona bana no ndire bandoki on dirait que mwana naza pona ko détruire makambo nae mais bato o baza ba vision o ba batela bana wana bana na bazaka bana ba chance au mon apparent sous soit aussi porter ba classe makamnyo sommet suka mwana na yende muta osimba libota bon ba o pe bazanga vision de ba matreta ka banana donc eza encore passer mais ça ba famille pour ba respecter ba on penza nyo sauter ba négliger ba donc ba famille surtout négliger ba famille oyo négliger handicapé aveugle albinos tout obi kaza handicapé so négliger ke botika ko négliger ba on te parce que affection wana peut-être que la chance peut-être ça étoile à libota bien bozolo ou salawana alors tout comme tu le na biso maman dolo comme maman na ngai donc maman fait comme maman dolo maman botinga comme maman dolo donc textuellement un peu mais comme maman dolo mbote papa Pierre vous êtes mbote place vous allez vraiment alors maman moi de presque na suka sanga ngana yo so sisia wa o sala susunini bon so na sisia na zoto kisao parce que bato musu balingaka ngai o ezanga ite na otokisango na zuma ewana na bwaki après na pasamo na maya malili na tie mafuta ya moto na sali ba tomate ail matungulu bilo nyonso na sali après na tie yango na sukoli mbisi na ngana aubergine na tie yo tout arrêté nga tutati nga za moboma nga tutati wana bayanzi ne ba tutati alors ce que différence des entre ngai oyo pe bimangai tena bimanga différence ya place ni bon ngai oyo ngai ezaka rouge ezaka rouge oyo biso to benga ngai ba Congo mais biso na lac to linga ngai yo te to nga oyo rouge oyo ya ngai makasi wana ya onde biso bana lac to lingaka mais voilà que to linga moi je pense déjà au moment déjà dès que alors bon ma sauce moi je vous dis moninga na yo atango nyonso bozaki na ya bon maman Sylvie na pese bambote belé na pese vraiment bambote belé aza moninga na nga ya bomwana ye moko ayebi makambe belé to sala ensemble ba vi na biso mususu makambo kuze mo ayebi ayebi vraiment to sa makambe belé ensemble ngana bon na pesi mbote et puis na bolingo oya za nango pona ba personne vivant avec handicap pona nga vraiment naza ko encourager akende liboso akende liboso alembate po nakutana na papa mo watu ngo uzokende apinga bite nazokende matanga ndeko na biso moko akufeli papa nae ba mo abinanga l'état physique na bien vraiment bozalo kwa ba chinois bino place moninga za lata za kingasali o satu koma okoma kaka ya nalingi bolingwani za vraiment soudé alors bato soutenir mingi association Maman Sylvie Monde ni ko bisa bango pe pardon bato ba soutenir mingi association Maman Sylvie Monde ni ko bisa bango message ko pesa bango pe bon non pesa bango message qui en tout cas ba aider makasi balembate basungaye postant bazo sungaye yepe azo sunga bandeko bazana handicap lokolai so bazo sungaye bazo bwaka lisungi na bango te misalo bazo sala ezo bota mbuma balembate ba continuer toujours ko sungaye va répondre dans sa masse de vie pour le dos à la masse. Alors maman, comment étape nini?
naomi na étape ya aubergine nasala ide nasina sikola déjà ngai na sisi sikoyo nakomi na étape ya aubergine po ntango na kosala sauce ngai na aubergine nakosangisa yango mbala moko. D'accord. Là, sauce sangisi ngai na aubergine, d'autres épices sont quoi après? Te nyonso ekota nzela moko. Matungulu, tomate, tout ekota nzela moko. Après avoir ça, après ce ça, il y a combien de minutes na moto? Bon, et où mais la terre, 3 minutes, 4 minutes déjà. Et il y a déjà, hein? Vraiment. Pour na lambela bino mosaka na ozwa bino ta pour boyer retard. La place de route, c'est place de yokotoyo, embouteillage que Kinshasa, on est allé tout. Alors moment de au bala au beau temps na bana ou comment? Bon, na balate na bota pété. Ah bon. Bon, d'autres personnes se posent la question, est-ce que la femme handicapée va bota kao nengeni wala? Bon, ba femme handicapée ba bota na bango ba bota ke. Ba bota ka bo mama Sylvia za banati. Mama Sylvia za bana. Ana bana. Yeah. Mama Sylvia na bana kama na susovanda na Canada yekuto abala mundele Janine. Oui, azana bana 4 na mundele. Mais je peux pas savoir que vous avez pas na poser bana. Bon. Bana bande kuna ba déjà bana. Bana bande kuna baza déjà bana nanga. Ndé na bande ko penser que na bota na mobali ndenge na lingela ki. Alors nzambe ko kisi posa na ngate. On a beaucoup fait péter. Vous avez moi yebi. Oh, ils ont sauté tezo, va sauté tezo du colonde à espoir que se mettait aux envies, espoir que zanam. Bande ba olimbisa parce que moto azana handicap mingi to monaka akoma neti komiki tisen ayebite ke naza mwasio na mi pesa valeur. Oui, mobali nyonso okuta na c'est l'essentiel kaka apesa ebana. Mais ngas ko na linga kibiloko nati. Ma femme handicapée a toujours des espérances na vie. Oui, mingi. Ngas ko na linga biloko nati. Na pensaki na vie na ke na mwasi nzabe quand même akela kinga magetu makoleza te. Mais apesa nga mwelongi ya bien. Siko na mwelongi ya bien na pensaki ke na koza ta mwasi député, ta mwasi ministre. Mais le gars est coquille ça m'a été la vie na ya mwana pesa like dans une mois na te. Et coquille ça moi. Na ça mais nzambe wiki nzambe wa sala coquille ça. Yeah, merci. Nous on va désespérer, mais comment qu'il y a ngai inutile kutu donc amitiki na ye, propriété te, comme ko tamwa baba ko senga mbongo, ces choses là mais yo ne sur le boya kiango. Te na boya kiango vraiment na boya kiango. Nous sommes ndeko nous ko senga mbongo baba wana ko senga chaque vendredi le vendredi non je ne belone. To moi bonnement tongé na ba maison ba wana tout bazoli ba senga mbongo pour na yo muna ngondengani. Bon, pour na na sepela na openzate. Na sepela na openzate bon eloni tokoki ko sala parce que toza abandonné na gouvernement. Mingi o basenga ka eza volonté na bangote. Mais apo bazana bato ba osunga bangote. Yango bakenda ko senga. Yo pe muto o moni moninga zo senga so zata na 200 francs au PC ata 500 francs au PC ko humilier été parce que sa volonté na été. Moi je pense à ambition moko ya vie na ye ko sala un jour comment. Oui, nous avons ambition makasi. Nalingaka naza la femme indépendante parce que à place na vandi za place na ngati. Nalinga un jour naza nanda kunanga. Ndina revaka naza nanda kunanga bon naza pina vinanga bien pour naza pe maman nalinga ko boko la batu. Ouais, naza bana mususu baza orphelin. Na minute lokola nga naza talaka ndi naza banana bakopusa na tepembe nanga. Ya on a ni na boaka pembele pa maman Sylvie bientôt tozana tokota na octobre bana ba ozonga classe les 10 ou les 5 la rentrée scolaire bon anabi kaza maman za mutema mawa soki ya kumona na tana moi 20 € na batu na eka ko basunga kaye wana akanisa pe kutinda pona bana wana bon ma Sylvia yebi parce que makambo to sala ngo banda na Luanda ayebi to sala ki banda na Luanda tant to zakia Luanda na Luanda ngai na mama Myriam to meke ko beta ba porte partout mais le ko zaki mboka batu et puis to ba ko ba pe portugais
ya mwana tokokaki te ntango toye lisusu awa tosangani lisusu liboke mpo tosala eloko wana ekosalaki ye akei ma Miriam akei nga sikoyo nazwaki visa me bamelai nga mbongo ifale nga mpe nakende me natikala ayebi bien ke okutela bandeko nio baza kuna ya poto. Oui, ça se fait na. Ma Sylvie, maman de pas pour ça mataya kuna. Bon on a kala makasi. Malgré au moins une émission lelo, mais billet les alignés sur les alibos c'est les formats de le père yakuna. Nga ça un plaisir ma Sylvie, et ça de deux associations. Papa Dieu donné qui simbi là, papa Prosper, maman Nelly, papa Gedeon Chassi, famille Mbanza, maman de la pour ça matakuna, à mon peu bino ensemble travailler ensemble. Et ça madame. Soit mon image à bongo. Et ça un plaisir à makasi ma Sylvie, non makasi. Et ça fait pour ça vraiment, ça pour ça là. Alors maman, tout le monde est handicapé actuellement. Je pense bien aux gens qui ont un message que handicapé m'a fait papa Texas. Oh ya Kachawana. Oui, nayoukaki. Il n'est pas handicapé, je pense à l'appel social albinos. Est-ce que les albinos puissent les handicapés ndingi batunyo auto zaka monde à part? Bon, na évité pourquoi batu ba monde abo ke baza handicapé. Pour na na mona ka baza normal. Handicapé, des fois il y a le poisson. C'est ça, bon, on a habité. Mais on a normal, on a habité la conception de tout mais on a normal. Ce que à Kinshasa, tous les handicapés, ni beaucoup ça là, ni l'État comme ça, pour te baser dans ordre, va respecter bango, va taxer respecter bango, va créer respecter bango. Dernièrement, tout ça, émission, moi, il y a limité non, Genève, côté Funa. Quartier centre handicapé va bondir dans votre quartier je suis côté de la prison sous Bakoufi n'habiter ni ne cours dans l'état c'est pas handicapé bon na habité parce que les Kamboto bandolo bango les lotis handicapé na Congo baza vraiment délaissé makasi ko na moni moi respect zaki moi muke peut-être étant président Mobutu Azalaki pour autant président Mobutu Azalaki toujours mon ke handicapé bazo kende Brazzaville bazo koka kosomba lipa na ndenge na bango et puis tout moi ba centre Willery tout moi ba village bonde to ba no mona makambo ebele mais pour le moment handicapé vraiment azapia délaissé na mituna ka soki l'état amona ka bango bien mona bango ti na mituna ka est-ce que personne vivant avec handicap est-ce que a contribuer à namboka oyo na mituna ka ouais na mituna ka pour na mona vraiment que eza na mutu mote atalaka ke personne vivant avec handicap azapia na droit à la vie. Vous contribuez à ma casse, vous contribuez à ma casse. Mais les basali, papa Martin, quand on a PDG, avec handicapé, il m'a dit une phrase que handicap n'est qu'empêcher de réfléchir sur un projet. Tu penses, tu ne peux pas valider tout le monde qui va apporter quelque chose. Mais pourquoi ne pas une chance ou anaté? Na habité, bon, bah, monsieur Soupé, problème est oui, na famille, papa parent. Et papa parent, moi, na un handicap, aza délaissé. Donc, peut-être ceux qui paient l'État, ils ont bien organisé, moi, je suis délaissé dans la famille. L'État, quand moi, on a payé, attends, si un jour, abîmé moto. Mais l'État paye équiparati. L'État équiparati, so famille abandonnée. Donc, on a un bon, on a un limon, on a un bon. Pour na papa Martin, vraiment, bisogno surtout les laquais. Papa Martin, a mutu asunga kimi ba personne vivant avec handicap. Pour on a vendu n'anjili. Aya nanda kunanga deux fois et papa parent nangai vraiment na habité surtout aux sous papa ndinga na habité alors tout ça que mission toujours tu ça bat nyon sous na mission vous avez na poto na Amérique na Asie na Europe na Afrique na RDC na Kinshasa na mission oyo to sunga ba avec handicap combien de fois déjà là bon na sina publicité ngai na ya moyo bon na té déjà mafuta moto ya wana après na lingatia tomate bani na ngani so na sina salaki après tomate bien na kutia aubergine tomate mafuta après aubergine et c'est comment kulemba usasa ngai après na wewe kulambisi na ti isangani donc c'est sangani wana mama yo 33 minutes na ti mama pas 3 ou 4 minutes bon Dino ya utama kimba la mutu. Et là c'est déjà qui déjà lima bien. Et ngai oyo, ode ba ngai bangaji, ode ngai kitoko. Ya kitoko.
Vraiment. On a On a goût. Et puis accompagner la ligne banane plantée. Oh, vraiment. Là, on sent beaucoup et du même bibataire. Mais ngai bulingang pe ko na ka ba kususo balingang ngai Nous sommes en train de dire comme ça, vous pouvez nous dire, c'est pas en bas. mais déjà avant que pour les gens qui sont les acapés. OK. C'est pas dans ce sens là, là où il y a des ballons dans le school, on est au côté là. Dans le Nati matungulu, nati ail, tomate na primavera. Ça mélange, moi c'est moi qui déjà ouais ça combien de minutes et ça va bon. À peu près 2 minutes. C'est qu'on a mis na 500 aubergines. Bien sûr, moi je suis kilo ma casse. Nati aubergine. Après on a usé l'aubergine et les bas. Na ça ini sina ngai. Et comme il prête il y a boulimba déjà. Alors, on soutient ngai. Dans la haute qu'on ngai na mélange en après na ofukola mbisi na timba la mo. OK. On tient ngai na. L'aubergine déjà mis la bonne. Ça va. Oui, il y a un mungushu. Et où est Zango? Voilà. Où est Zango? Sikoyi rwaza kapenza pede na ngaka ko tika ebe na mai donc ka minute mkiona ti déjà ça pas ça musu pesa makasi non musu ndi mtoza makasi kuna ngapya musu na ngai ngai na ngolo musu na pondu avec un musu oui na sina saliba be petit mais sokuna na ngai siko après quelques temps na ukitsa sokuna ngai siko ndi na bandi kusala makemba po na tokisa makemba ba olia makemba na ngai. OK. Ouais. Et puis makemba na kolongola ba poso te poza ya kotela na tokisa mo juste na posto. Alors, à tous les presque sous que je me montre déjà. Tu as pour moi déjà. Bilou qu'on a vu tout à l'heure non. Ah. Vous avez vu qui sont. Ah. Bon, ici peut côté en moto. OK. OK. So makemba la carte ça pour moi 10 minutes pour ébéler na haut. Makemba lukuza ya kotela. Igombe la pinza te. OK. Ya wana mwenye natike wana bakusu parce que sona lomoni bakusu et comment teba comment teba. C'est déjà pas loin. OK.
Non, tu peux dire que j'ai bien dans moi. Déjà. Soit on a niveau ligne presque. Bon, est-ce que tu as un long la pousseau? Tu as un pousseau, c'est qu'on a une pêche. D'accord. Ouais, si on a une pêche, tu vas dans la table et tu les. Vraiment. Dans le plaisir, il y a somme. On avait qui ma kimba wiki là na nga kutukisana na moya kaisa la tokomi presque na suka émission ya biso ya mokolo ya lelo toyaki bongo na quartier Salongo na commune ya Lemba kokutana mama Adolo oyo lelo asaki elubu na biso mokolo ya lelo. Je pense maman ko rappeler biso ni na lambaki ni o Jésus baseto moi déjà awa et puis blog na tina kata ya bebis na tina kata biloko na ye to rappelle kabino chaque fois ça ka elubu oyo pour vous rappeler que de personnes avec handicap mobile to moi si azana droit ya nyonso lokola valide azana droit si tous en partie prité pour valider azana tambola ka yeze face ba droit plus qu'un handicapé non surtout toutes les personnes oyo nzana pesi pe mamoko. C'est pour cela, et on tout ça l'émission, on rappelle la bien qu'on a chaque fois. Alors maman, tu vois sur l'émission na biso, le DJ Silis, on rappelle bande na biso, au lambi lelo, bloco tu na katia, ya mais puis je peux dire au tia katia bilo qu'on a yo. Bon. Et le bout na biso mo kwa lelo, na lambaki ngai na mélange en aubergine, piment vert, nati ail, tomate ambouma, et puis ngolo, nati ngolo, et puis tolia na makembe, maindombe biso tolinga mikwanga makemba fufu pe ya bilo na biso te. Alors, tu as fait une émission de Louis, le long de Maman Sylvie, tu as fait cette émission là, tu as fait Maman Sylvie, tu as fait Maman Sylvie, tu as fait une émission. Bon, na pesi pambo tebele na Maman Sylvie pa yazali na Allemagne, ne longo na Maman Myriam, ya biso nyonso to bandaki likambo oyo na mboka Angola, tozaki ensemble. Mais kuna loko ezali mboka bapaya esimbaki te. Alors nazo pesa ba courage le quoi zo ko bakaka na makambo nzambe pesa e longue vie akina mutina suka ya onde souci nanga na do quoi yaza bolingo pona bandikapi yaza bolingo pona bandikapi Sylvie Lokeba ni que va se suka pour tout les suki mission biso déjà maloba suka bon maloba suka na sengi na bato bazana makoki bakwa kosunga bato bazomona pasi et apona omona mingi tant ba personne vivant avec handicap bazosala bambela na bango on dit que bato bazokanga matoi bazoka bango penza te tandis que baza bato mo bazosouffrir bato mingi ceux qui amoni olati mulamba kitoko azomona neti ke oza na vie bien mais bazobosana ki na tombola bilamba ba 3000 ezali bilamba ba 3000 ezaba 2000 ezali mutu alingi bopeto okenda lokoti ari passer à lati abimi propre mais tant asengi lisungi yotali elambo ya lati olobiti abonga azana ngo donc ezama wato sungana et puis na olobali suso moninga monde na zabo fauteuil oyo eza fauteuil na sala na umsala ko ta toilette ko ta na ba cuisine ya onde edaka ngai mais eza ya obeba eza vraiment ya kobeba na lingaki kutu cameraman a filmé tikoto eza bien ya kobeba ya onde mutu edanga mais eza cher na someka $380 oui eza cher wana kuna edaka ngai ka pona obima edanga pona obima mais pona osala misala ndako na kokati yango no moni na ndako nazokanga maka nazotambula mais ezotia makelele de mutu aza mutema mawa koyi kosunga ngai
mpona kosomba bafauteuil. C'est ça, non? Eza wana eza souci nanga. Eza souci nanga, oui, eza souci nanga. Na nini napesa pe mbote na. Oui. Na ba camarade nanga. Na pesi na mbote be na mama Myriam, ye pesa na mboka Allemagne. Na pesi double pe ba mbote belé. Na pesi Gisèle bambote belé na Canada. Na pesi Soujani Wallace, au moins ça mundele. Bambote belé pa na Canada. Mama mundele. La pesi bambote belé Jani Wallace. Abe Dieudonné qui simbila. Nazo senga aide pour na vélo, nazo tambo na weza bien te. Vélo o ya onde sunga nga pona osala makambo nyonso. Alors na somba ka $380 na zana makokite. Ya ona sengi na yo okwa kusunga nga pona vélo. Et eza susu vraiment na bon état te oko caméra ko tala ndenge baby. Et puis pour place na vandeli na tindi maputa koti parce que ils ont chauffé. Na tindi maputa donc ils ont ça nga penza passe. Ya wana na sengi na yo okwa kusunga nga pona vélo. Et puis souci na ngai lokola awa ba tala kandi toujours vivre na mboko makambo nyonso etalika yo moko ya ona sengi na bino boko akosunga nga po nakoma pe kuna parce que naza déjà na passeport nanga naza makambo nyonso de nazo sanga ka mbongo billet so boko sunga nga na billet nzambe pe aopambola bino Gisèle Kilema ba nyonso vraiment ba bizu belé na penser bino wana nyonso ba baninga na handicapé. Ouais, ça va venir à un handicapé. Ah ouais, ça, Oui, allô? Yeah, pesa ngapi mo bwana? Na makemba pesa. Pesa ni mo wa, uno lipo so makemba. Vraiment, je trouve ça va. Ah ouais. Bon, tu kan pas pesa. Uri mga usiwe kwa ni pona ni mia foma. Oui bien. Kito makasi. C'est bien? Mais j'ai cassé derrière une dernière madame. Donc, ma Sylvie Bloco, moi, je suis le boko. Ouais, le boko. Elle fait bien, bien ma casse de main. Pour près, toute la disposition de les Zélica. Moi, je vais dans mes mains. Bien, je vous remercie. Sylvie yaka lukeba. Sylvie yaka mamaye. Hitler alobinga na yotope tatu na planète Vénus CP Jupiter batata ba mama bandeko bubo sanate to samo na site na biso ya sika na koboya Sylvie Mode TV officiel bo s'abonner ebele ponga na koti déjà ngai déjà na koti na Sylvie Mode bo s'abonner ebele